Mikole komi ya kotanga ndenge na uti koloba na bino boyebi ke no si tobetaki 15 000 wana dada merci na baye basi basombaki billet parce que boyoka conseiller spirituel tata molimo ya faire pe tata molimo na bino tobetaki déjà 15 000 dada molopa ba billet ING robi na bango déjà si to clôturaki ba billet vidaki bato batie maboko na matoba non il faut biso foto monaka papa Hervé bani tout ça ING et ça l'appelle na Jésus de Nuance. Jésus de Nia, ça vend qui n'a biso staff total et on peut sur le plan spirituel j'ai proposé biso babi côté à podium moi ba poche moi ezala wana ba ki pango est-ce que toko ki ko fongola ngo pona bayi ko réclamer ba billet to pesa ki bango accord bo fongola yango to profiter oui bisa bato to comme na 16 500 est-ce que vous comprenez moi ba poche na moi 2-3 jours etikali bo beta peu moi dada parce que et c'est moi ezali ya bino to la kisa bango to le ka bango ne belé to le ba PD Empire du mal, basa la clique, basa la ni ba kokate. Bobeta moi ba poche tikali moi dada. Pour le 7 juin, bo consommer Jésus de Nuance na ba poule na ye. Bon, boyebiga moi cha Macron azawana do ya lingite. Lokola Macron azali na pouvoir, bandeko ba va jeter mais bazo bosana ke ezana ba visa territorial ezalaka. Monatie botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Bonjour, bonsoir, ça dépend Ngonga Obozi, conseiller spirituel Jinway, l'homme d'amour 37, l'homme qui a la clé de bonheur, les yeux de nos ancêtres, la voix ancestrale. Merci pour la confiance et fidélité au Bozaralango. Toujours le bosso poste téléviseur, PC, portable et Kanzambe na ancêtre à travers mon sali na bango. Na pesi binombote na kombo ya Dieu suprême, créateur des cieux et de la terre. Tika na tondaye botondi pour na souffle fele pesi ngano za kolanda ngai. Na lobaka pena kolobaka toujours vie ezali faveur ezali droite. Muto moroto bijaran kolo zo autant. Kolo zo 10 000, 20 000 pour pambola biso na souffle. Nous se zakangolo pe mawana ye. Ba kufi batiki ba avion elinkolo bate bazanga ki mbonga ko corrompre nkolo ngano to lamoki to corrompre ki ete grâce ezali aye nkembolo komo masanjoli ezonga epai na ye elongo na bakoko. Partagez, s'abonner, liker, gauloise, gladiator ainsi que mélomani tout balingaka bonne musique et la spiritualité balingaka toujours cause de solution na bakana bango na ba problème familial na ba loi établi condamnation réclamation parce que bobi communauté africaine surtout communauté congolaise ba loi ezali tellement trop otala Congo central omoni banyanga bandibu bayombe besingombe otali bikolo ebele ba loi surtout banyanga na Congo central soko botama munyanga il était à contacter conseiller spirituel pour te purifier lien to changer destin. Soit aux gauchita familial, soit au purifier lien pour lier bakatakate. Muta kosote ke la dadi akataki lien, dadi na yo aze escroc pasteur wana akataki liango koma yo ko na nzete obotama na nzela ya mutu. Nous sommes les sommes de nos ancêtres. Okoki ko subir makambo yo cause za yote. Alors celui qui est appelé émanateur du Dieu suprême pour na makambo etali ba loi. Isaïe 25:7 c'est moi. Oya kutana charlatan, okutana magicien, okutana na marabout, okutana na escroc moko, escroquer na numbongo pa tigo na merde, abagisio pasi. Moto a prêté serment pour le bonheur des autres, aller à motorité ya moto. Na lo ba la bino metfa yebaka moto za ko consulter. Est-ce qu'azali na gagna nini? Est-ce qu'à pratiquer le spiritisme? Oba occultisme baza ko pratiquer, est-ce qu'à pratiquer le mysticisme? Oba sango baza ko pratiquer, est-ce qu'à pratiquer le tombeau ouvert? Oba marabout baza ko pratiquer, est-ce qu'à pratiquer comment dirais-je, maraboutage, to tombeau vert, abakatière, to magie noire, magie rouge, magie blanche, talisman, tout ça c'est des négativités. La spiritualité c'est Dieu lui-même et nos ancêtres. La spiritualité tu as la possibilité ya ko beta marabout fimbo to lié penanko, to lié sango, to lié occultisme, to lié katière, to lié ndo ki famille na bino parce que sorcellerie c'est pouvoir inférieur. Un sorcier azana iloko mokote comme chef coutumier à ça devant un spiritualiste que je suis. Donc voilà, conscience na yo et ça là
On se confie qui trop na pasteur, apôtre, foutu le côté, ngongango et coquille. C'est toujours à travers les gens que Dieu bénit. Satan aussi détruit à travers les gens. Mais si c'est à travers moi que Dieu bénit, que Dieu guérit, que Dieu lève quelqu'un, il suffit de croire. Quand il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Lis Hébreux 11, verset 1, 6, la Bible nous dit, la foi c'est la ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration, celle qu'on ne voit pas. Qu'on dit, manayo, pesa qui n'a pas rendre mauvais service, mais quand ça m'enga pendant 1 heure du temps, azali à l'obité, azali à pokwate, azali à tikotaka. Aux humains comme sida kei, hypertension kei, diabète kei, malédiction longue, mari femme de nuit et kei, aux yeux portefeuille, aux yeux multiplication, aux teki loko, aux yeux loko. Ah nous c'est possible. Aux yeux mukando, aux yeux visa. Tout si maintenant nous actualité musique bon toujours en spiritualité. Yena ni Jésus de nuance. Mon maman Marie c'est le pouvoir et le capitaine qui amène la rumba congolaise. Babi semaine mi koleza akotanga totikali na soki 5 jours 6 jours. Bien-aimé, secrétaire n'a déjà na tinda qui est pour Zakuna pour Ibika Bisso, présidence de la République, to bimara toujours na ordonnance présidentielle. Il faut aimer à Komageno, Jinwe Azo Kendeboy. Yango Bomoni, na tikami kili na zalaka trop, Congo pour Congo, je travaille dans le gouvernement sur le plan spirituel et sur le plan judiciaire. Na la rawana, talara passeport rouge. Donc ça dit to bimaka, il faut mo Zambora lo ba ozo bima. Bima bima te yango mon ba disciple bazalaka na tindaki secrétaire avec bawar kasi aboraki ING ezali mine ya ko sakana te yesi akomaki na première délégation balona ki déjà Thérèse ali préparer boy bageni ya makopola nzinza ko ya kaka plein ya ko sakana te oya te etali yo oyoka kuna bato ba kotonda na sala yango na stade martyr bomonaki na sala yango na ba arena na ba Didas Arena na sala yango partout au na ba Suisse. Je comprends. Siko ING Arena Belgique tombé boy bakeni ya makopola nzinza ko ya kaka masolo ya plein boutique la jini wey wana za kama mnanga. Alors na mekika ko yibisa susu ba goloa c'est ba gladiator somba déjà billet na yo yom toza retard billet yo pe mutolingo koma sur place. Déjà salaka déplacement na yokomaka yope mutolingi bon oh non non ba kayu mo na koma kuna ezate tchaka déjà là on a compte pour osomba nini au talent na streaming concert aux ala bon to te kangwa direct pour biso te kamaka biso betaka te no pour kabolio rideau non biso poussa ki rideau eza déjà repoussa ma billet na biso peneza réseau landela mo mona no billet komi boy voilà que c'est biso plaisir que bolinga faire rigola Jésus de nuance. Tala mikolo ekomi ya kotanga mikolo ekomi ya kotanga ndenge na uti koloba na bino boyebi ke no si tobetaki 15 000 wana dada merci na bayebasi basombaki billet parce que boyoka conseiller spirituel tata molimo ya faire pe tata molimo na bino tobetaki déjà 15 000 dada to soldaki yango déjà mais siko tellement bagolwa bazalaka mobondo bagladiator sadi bato mosusu baye kosomba ngolo pa ba billet ING Robina Bangos déjà c'est au clôturaki babi vidaki bato batima bokora matoba non il faut biso photo monara papa Hervé bani tout ça ING et ça l'appelle la Jésus de nuance Jésus de nuance avanda qui na biso staff total yango pe sur le plan spirituel ING proposer biso babi côté à podium mo ba poche mo ezala wana ba ki pango est-ce que toko ki ko fongola ngo pona bayi ko réclamer babi to pesa ki bango accord bo fongola yango to profiter oyebisa bato to comme na 16 500. Est-ce que vous comprenez? Moi ba poche na moi 2-3 jours etikali bobeta un peu moi dada parce que esengo ezali ya bino to la kisa bango to le ka bango ne belé to le ka bango na l'art to le ka bango na spiritualité to le ka bango na ngodi pe na loketo pe na taille pe na lateli na ki bogar to le ka bango to zalaka okesa ba PDT bango ne bazalaka ba PD empire du mal basala clique basala ni ba kokate bobeta moi ba poche tikali moi dada pour le 7 juin pour consommer Jésus de nuance na ba poule na ye ba kozala wana déjà deuxième délégation kotaki troisième ba okende lelo bazonga ki susu na ambassade banani wana bandeko ya fani ya ndeko fali toloba bakendaki suko diaboliser kolakisa ba ilongi ya bandeko basi ba portaki plainte boyeba yango be ba marque rouge ba gouvle goloa ba te belé bakendaki kuna netka bango fa okende te bon boyebika mwasha Macron aza wana do ya lingite lokola Macron azali na pouvoir bandeko ba vaje te mais bazo bosana ke ezana ba visa territorial ezalaka
to kepe na nzela sabi ya Air France te mais Brazzaville tanta kata ba komi ozompra to sala yango fa passer do bozala bino kimia équipe na bino mobimbe ozala wana ba ozala wana troisième délégation egoya et puis ba sepelisa bino les 7 yango sombaka bie yo motozangi mbongo ya logement pour kuna fa foot hôtel orolala ma deux jours après concert de sali roko manota msoma jeudi o mono puis moi vendredi futa ki hôtel na yo l'état obendaka moi ben olala na malili o renforcer moi bilamba o sala pe moi valise au kabela ba moi ba musicien tout ça c'est de l'argent. Alors sur ozala makoki mo limité appel conseiller spirituel et Jinwell, le numéro est là plus 243 81 330 54 38 tout ça l'année tout ça qui na concert à Mwanda boyebit ba goloa Mwanda batmusu ba utaki bangola ba uji ba makela ba malanji ba luanda batu da kafufu bazanga ki moyen ko koma ba benga ki conseiller tout ça qui ba multiplication batmusu ba ki ba portefeuille na face batmusu ba utaki ba bomba tina banzali Congo kuna batutu ba ki ba matadi ba chiela batusu Kinshasa Lubumbashi Brazza ba ki kotala Jésus de Nuance na concert ya Mwanda bomona ki tango mo na koma ki liboso na concert ya Mwanda moto yo producteur a polida biso na Mwanda alaki triqué par bande kwa fali na ibisa bino lisolo ba gola boyo kaka pour ezaka pembe nzoka nde batafali batrika kindeni yozo bengisa moto wana bo fina côté promotion ba bandero le matate ya sala piaka iyo fere mu Congo akino sala piaka na Mwanda et puis fere zaka na conseiller spirituel Jinwell papa na ya molimo yeyo fere gu fere bouddhiste je suis représentant bouddhisme na koma kinga moko na kati ya Mwanda ba olakisa bino ba image tangu na komi na keiti na mai kosolo na bilima ya mai ba mama ya mai kuna isika fleuve na oseye kutana isika vina biso Diego Kawa kenoko découvrir Mbushire ngana komaki ba image zali TV za radio te et puis tangu na komi kuna na solo la kina papa moko azali koko ya Diego Kawa yemta tigala wana yemta rele takabato ba histoire ndenge nini histoire ya Diego ezalaki na permission wana makaso boka mwaki makamutu na kotaki na mai na solo na bilima ya océan na bilima ya fleuve na bilima ya Mwanda ba pesa kinga permission na mataki bomonaki bien concert à Mwanda avant Jésus de Nuance aya avant Jésus de Nuance akota na mataki ba bandero likolo ngai nazaki producteur à concert na jimba la moko na parti ba banderole na sali ngai bidot bato monaki nombre ya ba polo o bato balataki 10 021 polo mo déjà basala ngo ba 10 euros so sali 10 021 10 te mais 10 000 na pesa kango bagolo ya Mwanda nga mona yaki deya na 4 jeep nanga nga nazaki na marque X nanga pembe na luwaki na bato ba moto na tiele bango plein to salaki bino bomonaki carnaval ba balancer biso image ya Mwanda bomona l'unité d'un Jinwell réside dans l'accomplissement de son devoir. Yangona yaki na kacha Mwanda kopifuye kotala terrain nini mwana mama wema kese Jésus de Nuance mu Congo origine foya ko parlo la samedi yo asolo na bana Mwanda baima bakatu rose bensulim ba 100 kilos c'est-à-dire ozongi sabango tine poko ya lelo vraiment tina dina s'abonner like wap Jinwell TV awa tozali nde bisika Diego Kawa ya ko découvrir alors papa ya boy azo mériter ya malamu vraiment pesa na champagne wana ça na champagne wana sala papa kabisima champagne oyo ils ont mérité et ça nango insuffisant ils ont mérité au melata champagne oyo parce que c'est très important kokuta na ezali grâce monene tozo salango pona lolendo te mais tozo s'abonner like wap Jinwell TV abeta le lef yo mutozali na soyo
puis il n'y a pas de commentaires, vous voyez vous-même. Bagoloa. Donc, boss yo là non. Pour la faire la salle à Nios. Vraiment pour la jeudi de Nios, batterie on a pris central chini way en personne. Akacha Mwanda. Soso pembe ngoyo. Nande bomona bana kiti. Voilà. Ah, le gola de Mwanda tosawa, tosela le lidera koma. Tosawa. Ici c'est gola. Bon, mon image à Mwanda, champagne fongamaki. Est-ce que bango ba fongla ba champagne? Na fongla ki champagne na ya la trading stade to betaki. Faili champagne sopana pona sona milimo. Pour chaque stade des arana milimo. Champagne sopana ki wana champagne sopamaki na kati ya fleuve. Ba image ezali yangwana. Alors Gaulois gladiateur ko banga te po plaisir anga mona biso. Nyamako polanziza okoya. Mais na yebisho kake préféré aux ala avant na kata Belgique pour hôtel tout ils plein ba passer ba réservation hein tout cas sur ba 4 hôtels na kata ya Belgique on a pas mona no ba tondité de yo déjà aux angimbongo benga conseiller tout ça la multiplication aux ana 1100 € na multiplier 10 000 parce que faut kabila faire mbongo faut kabila ba mission bon yo mo folia faut lata il faut ibikandeza toujours après concert faut beta ba mission maturalo faut en alar ça la tap scénario à 1100 € na multiplier 10 000 10 000 wana ko bimelo di tic tac 25 minutes soko sala ki tap send okangisa ki photo tindelinga to sali prière mbongo bimina saki so lingi 10 000 to kabolango pe na di identité 1000 na bato bagarde ko nanga to sali la 10 personnes batindelo la to sala ngo par Western Union Monogram to sala ngo posa gauloise olingo multiplier 2200 na 20 000 €, 3300 na 30 000. Olingo zo portefeuille na yo enga ye ba gaulois to boyi gaulois ya piaka o gauloise ya nzala te
biso salaka l'art biso topesaka mbongo bato na biso bakokelelaka te mbongo ya propre mbongo ya bien argent sale te ke okinapaki bato otekaki bare oeskrokaki moto obokaki banka bato te biso l'art ya bien l'art ya propre parce que tozalaka deya na l'art opesi obakisi opimi toza nango awa baeskrokaka moto te bagolo mpa na biso escroquerie ezalaka te toyibaka eloko ya moto te mpo l'art tozalaka nango chambre de monnaie papa na bino molimo ye moko akabaka 10 000 20 000 30 000 euros aoscroquer moto combien ye moko akabaka l'art donc naye koprofite olingi ozwa portefeuille ye ngai lokola totikali na lelo tozali déjà lundi totikali na 5 jours nasengaki nzambe na bansetre bafacilité bagauloise bagladiateur na portefeuille na moins cher. Est-ce que vous comprenez? Portefeuille nyonso nalobi bien kobanda lelo lundi tisoka vendredi portefeuille nyonso eza kopesama na moins cher. Est-ce que vous comprenez? Na moins cher oya 5 000 euros ezwamaka 680 euros na sengi nzambe na bansetre ekomi 450 soka vendredi. Oya 15 000 euros ezwamaka na 1660 soki ozali gauloise yebaki oleo opesa 1660 opesi na yo 760 euros oza na portefeuille sans elio 15 000 pe bimeli omama mbongo mpo mbongo wana esalaki yo koma okabela bamise osunga mpe baparmi osala baentreprise oyo ya 30 000 au lieu de 3300 oyo ebimisaka 30 000 ezopesama na 1500 euros so olingi ozalaka na Angleterre olingi ebima na livre 1500 livres Canada 1500 dollars canadien, États-Unis 1500 dollars américains, Congo ndenge moko, Afrique du Sud, Rende, Brazzaville, France CFA. Auto lobaki te to facilité bagauloise bagladiateur tout le monde entier pendant 5 jours. À tous en Nigeria, lingo ya concert ya faire rigola. Je portefeuille be la multiplication. Oza partout, oza na Angola, oza partout, oza na Congo, oza na Kafufu, oza li wapi, oza na na Este, oza na Bazuele, oza na Buta, na Babondo kuna, na Bakariera Mandundu, baturanga to na sela ba or. Oza Lubumbashi, oza na Kinshasa, oza na Kikwiti, oza na Mbujima, oza na Kananga, oza Tikapa, oza na besoin portefeuille pour kende poto. Benga ngai. Portefeuille qui n'est partout et si tout le monde monsieur Makasa mais la main est en mabele komaka quand les atezate que nous en apporté que comme yo bazana Japon kuna bazozo portefeuille ba Paris ba Bruxelles ba Suisse ba Angleterre ko lobate ba États-Unis Canada ba petit nga Chine ba petit nga Dubaï ba ozo portefeuille yo ya olela wana eza biloko ba charlatan de bazara limité ba katiere ba marabout ba magicien ba occultiste ba sango ba aventuré ba escroc que baba koya ko escroquer mbongo na passe biso to escroquer te to lelisaka te biso to sekisaka mbongo to zalaka nango. Est-ce que vous comprenez? Pesinga obakisi ngo pimelinga na zalango déjà na ye ko betaka cité mon spirituel permettre biso na mon divin nzambe pe la bakoko ba permettre bagolwa na leli pour na bi papa nzambe elongo na bansetre bobenga nga botindanga. Je suis l'homme d'Amos 3:7 bo salaka likamte soki na no bo révéler secret pa na ngate tala bande ko nga bagolwa bagolwa bagladato bazana posa batala pas pervé batumuso bazana ba charge à famille bazana besoin basunga ba famille bazana ba entreprise ba réaliser ba rêve na bango mais bazana ba moyen te mpe bazozo na ba salaire zo permettre te ko tonganda ko sunga ba famille to sala bango faveur nzamba permettre ba koko pe ba permettre pour nzamba travailler longo na ba ancêtre. Est-ce que vous comprenez? Au fouti mbongo au portefeuille au fouti mbongo basali lo multiplication au lingi multiplication ozwa 10 000 euros futaka 1100 na salelo 10 000 ata par Osten au baby melo di tikotaka kuna na saki olingi 20 000 euros futa 2200 olingi 30 000 3300 olingi portefeuille à 5 000 euros olio pesanga 680 ya biloko musala futika 450 olingi ya 15 000 euros pesanga 1660 futi 750 olingi ya 30 000 euros olio pesanga 3300 opesinga 1500 oza na portefeuille na yo litiko taka mwasi ya mona ipola mbula mai asimba eza na problème te moto ayibi yo obengi nga mbango futi nga 160 na neutraliser na peshe soki te moyibi yo na bandolela yango parce que eza na kombo na yo mokolo ya kobosana 100 euros ya liboso ekutani na mibale kata portefeuille condition ezala moko mbongo ekutana ti soki ekutani okokufa te okobela liboma te ekobomisa mpe moto te me ekokata ekosanza lisusu te po ezongela kosanza ofutanga 160 euros
Donc kobima liboso qui para RT to sali 15 minutes 25 minutes aux na portefeuille na mbongo mamo na kati bimisa ka mbongo na kati tia libanda oza obligé ko sisa ngo mokolo mote po futa ki droit na yeso mbaki baloso wana 0 ba disciple ba reso pango na bare uniforme tania tiango chance à motona ba récupérer portefeuille ça marla baloso na ba chance à bato et harmonie porte-monnaie c'est pour le bonheur des autres il faut sunga ba famille po bomi motote ko tika la pe ko boma motote eza ba chance à bandeko ba attaquer lo salo au monde mutaza difficulté aider est-ce que vous comprenez olingi multiplication oui olingo teka sous-vêtement ya mwasi na yo ya mobali na yo tozo somba ngo na 14 000 euros mais yo futa biso 680 otiango na sana mbelo sopi poudre bengi ngapel vidéo na sali pouye et limo na sani na poudre 14 000 euros na yo ebimi ya yo olingo teka règle bande génique tiango na sani mbele sopa poudre tindelanga 720 ozana 18 000 na yo 15 minutes et limo na sani to bengi to sali pouye limo mbona na ebimi 18 000 ya yo olia lokola ngoba yo osala projet yo olingo teka si preba mibali 21 000 tiango na sana mbele sopa poudre tindelanga 880 na nga na sali prière na vidéo et limo 21 000 euros ya yo olingo teka zemi ya une semaine 100 000 euros pesanga ka kombo ya moto azana zemi ayeba te ofutinga droit na ngai to sali prière ya régler yo mbongo ebimi na saki olingo teka zemi ya 2 semaines 200 000 ya 1 mois 1 million olingo teka moto si aviva azana 5 ans bateka moto par yeba azana 5 millions azana 20 azana 20 millions kokeno yiba te batino te kokene escroquer papa na bino molimo yo moto nzamba benga tinda pona bino le seul moto asungaka na mbongo moto asungaka spirituellement moto asungaka physiquement moto azongisaka mabala bato moto azana beje mobile na zonga mwasi na zonga libale zonga nesengo nazali mobile moko mwasi asali mabe olingi to da to boma yo teke yo jole mbongo ya pe possible to protéger ba yeba teke yo mto liai ndemo mwasi pe kolia mobile eza possible moto tout alingi retour d'affection moto to azana besoin visa ya Schengen visa États-Unis toza opesango 13 jours visé bimi au fouti ndambo visé bimi au baxi reste ozangi mbonga billet na singyo na billet na compte nanga partout ozana diabète hypertension cirrhose de foie cancer prostate faiblesse sexuelle mari femme de nuit benga conseiller osali 5 à 10 ans na poto mokandeza tozana besoin pour effectuer benga to recommander bango une heure d'état benga ngai tozana minga koloba te occasion ngone yelibino service tout aux alentours besoin spirituel, physique ou financier benganga numéro angwana plus 243 81 330 54 38 plus 243 81 330 54 38 ozobela simba pozo kapasi ozana ba problème lekilo tchalo boko na motema zala concentré activer foi na yo kozala pessimiste zala toujours optimiste à mon échec ta mon a toujours réussite l'homme débat de sa pensée tout bon de l'éternel Dieu et tout puissant créateur des cieux et de la terre merci d'être là banana yo bayoki yo na nzela mosali na yo tala ndenge bavandi liboso ba poste téléviseur ba PC ba portable koyoka yo na nzela mosali na yo mosantu la lola makomi na yo elobi na nombre 6 26 laisse l'éternel tourner sa face vers toi qu'il te donne la paix. Moto nyonso croire na liloba na yo na nzela mosali na yo balose elongi na yo na ngambo na ye pepesa ye kimia ya mbongo kimia ya guérison kimia ya libala kimia ya élévation kimia ya ouverture kimia ya visa kimia ya protection au nom puissant du Dieu suprême créateur des cieux et de la terre et nos ancêtres talabana na yo batelemi lokola l'apôtre Jérémie abelela ki on a Jérémie 15-18 alobaki Seigneur pourquoi ma plaie était douloureuse pourquoi ma souffrance était continuelle maman moko papa moko jeune moko mwana moko abeleli yo na nzela mosali na yo alobi pona nini sécheresse ezosila te pona nini mbongo ezovanda na maboko te asimba 30-40 000 euros maboko etoboka mbongo eke na mopepe. Quelle est l'origine de ce problème? D'où vient ce problème? Parle, montre-moi. La Bible nous dit, Dieu parle toujours. Nkolo, ce que vous allez établir condamnation, réclamation, yo le Bénézaï 25-7, Nicolas Ngoma ndo panzaka baval bakovete, Ngomba Yangolo Sambo. Nani yango asali 5 à 10 ans de mariage divorce. Nani ba réclamerait toujours vers chèque. Nani asala commerce avant sakate. Nani mbongo kima azalaki muto akombo. Nani belle famille dérangeaka. Nani ba kombeza kolanda ye visa pass. Stabilité zate maladie pai. Ba boakele maladie ayeba raté mutu na makolo. Balingi guérison tikotak on puissant du Dieu suprême créateur des cieux et de la terre. Tika paix santé et prospérité za la partage banana yo. O nyosa ko benga mosali na yo. Yo mimonisama elongo na bakoko. Na kombo yo nzambe ya banzambe tobondi na konima nyonso petolobi amen benga numéro wana ozwa solution
na longo l'église na yote meyeba. La religion nous a séparés avec le Dieu suprême et la spiritualité nous a régné avec le Dieu. Nazozi rappelle là yo. Merci. Mon atie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu